Mesdames et messieurs, en tout cas, merci beaucoup de nous suivre en ces jours-là. Vous êtes, je vous dis, cordial bienvenue sur votre chaîne K-Express TV. Nous sommes vraiment dans la joie d'être là pour parler d'un sujet très fascinant encore une fois de plus. Nazana Sengomi, Bisika Bozani, la Lubina, en tout cas, salut, bonjour la famille. Lusako Bandeko Bangala, Abari Rafiki Bandeko Langa Baswahili, Kiamboteze Nozazingi Bakongo, Bisika Bozali, Malukai Muchikuswa Biabuni na Bandeko Baluba. En tout cas, shalom, shalom, Bisika Bozali. La paix mondiale doit se développer à partir de la paix intérieure. Paix intérieure ya moko na biso nde osala ke monde o ezala endroit moko meilleur pour na biso to vivre. Naza ko encourager kimia et régner bisika bozali bo mema kimia partout bisika bozo circuler nde ba parents na biso ba kolisa ki biso malamu bazaki bato kimia makasi. En tout cas, soko ndimi makambo na oloba ke ba parents so bazali bata kimia bazaki bato charisme bazali bata sagesse bata bravo. Soko ndimi peke ba parents so bazaki bata kimia bandeko. Comment na se ya vidéo, comment que shalom, shalom, shalom. En tout cas, ndeko nyonso akolanda vidéo. En tout cas, comment la se ya vidéo pour na yeba ke bozana bo landanga. Pour le na oloba makamo ya kitoko e osepesa mutu nyonso olandangai. Nazo rappeler bino kaka ba makamba malamu o ba parla biso ba sala o de fois to lobela kate to comment moi ko ignorant o mais le longa na ye pour ensemble to se rappeler et aider biso pe to raisonner malamu to luka ko bongisa ba point o to bebisaki to bongisa muke pona venir car meilleur ya biso pe ya bano ba ko ya sima na biso. Vraiment nazana esengo mingi le nazolo bela ndenge ba papa na biso bazaki na ba secret ya makasi o biso to monda mais toujours lobela te vraiment faut to lobela pour esunga biso to communiquer on peut na babana na biso e rosala bien ba papa na biso bazaki batu moko bazaki na confiance na bango moko bazaki très confiant bazaki batu esengo bayeba ke lo ni balingi na vie bazaki ko mener vie mo vraiment ya indépendance. La plupart ba papa na biso en tout cas bazaki batu bazaki ba ko débriller bazaki na ba carrière na bango musu bazaki ngolu ya kokota na ba compagnie ko travailler misu pe bazaki na ngolu ya koza ba commerçant ko travailler na ndenge na bango personnel pour kaka ba réussir bayeba ki sens ya but nini bazo travailler na ngona vie bayeba ki toza na bana toza na basi il faut toujours soin ya bana na biso to uti mingi na bango ba uti ba village mingi bazui pe ta ko tanga so ebete na Kinshasa tanga baye na Kinshasa mais bayeba ki ko luka mbongo po ba mener vie moko ya esengo bana na bango ba tanga plus ba pe ba ko tanga plus bazali ba tanga ki en tout cas na kolobela ba exemple ba papa to yeba ki to vivana bango bazaki ba papa na biso ba papa ya ba best friend na biso ya ba ninga biso to koli le na kolobela moto bosa na kolobela ngo en tout cas na e pour na ko réveiller conscience ya ba ninga pe ba ndeko nyoso ba kolandanga na mokona lelo ba papa na biso ba ebe ko transformer ba rêve na bango na réalité. Vraiment biso ba rêve na biso ezakani bandeko po ani to sala to trasaka ba objectif a vie na biso te to travailler en fonction ba objectif nga pe to atteindre ngo ba parents na biso ba sala ngo nde ba balobaka développement personnel ba papa na biso ba yeba ki ngo koleka pe ba tsaki ngo wa misala biso ku tozolo belango to salela ngo te mais ba parents na biso car nde batanga la bango mingi te o batanga pe mingi bazali ba salela vraiment ba principe ba vie ba tcha ba objectif a vie ya ba vie na bango na misala pe yango esala ike ba yebanaki na communauté pe na ba milieu o bazali ko se développer ba parents na biso bazali ko exploiter vraiment ba force ya nzoto na bango ba travailler dur. Moi je me rappelle de mon père avant comme commerçant munene ndenga komaki abanda ko sala ba commerce azu katsa Kinshasa Braza azu teka babiloko azu zonga malembe akomi ko beta ba brique car na parcelle na biso malembe ti ba objectif ne ay ko atteindre ngo asali compagnie munene ya construction do sa ba activité na ye vraiment papa so bataki bat moko ya makasi ba yeba ke lo ni balingi na vie bazali ko exploiter pena force bazaki nango ya ko kataka babilanga ko kata banzete la bamboka tango ba na Kinshasa ba sali yango kaka lolengo na ba travailler dur pour ba réussir pour biso to se retrouver en tant que bana na bango ba papa na biso ba ebe ko construire vie moko ezaki véritable ba potentiel de kat na bango ba ebe vraiment ko exploiter ngo bazala ko éviter procrastination ezali ezali te oza na poso osala eloko mobi leo na lembi na osala nga te na osala lobi
baparent na biso bazalaki bongo te. Nga nazali komona papa biso nde azali kose développer, alamukaka très tôt le matin ake musala na midi aye ale après azongi susu. En tout cas atravailla dur, azalaki mutu te ke o likambo ya lelo alekisa ngo te lelo na osala te na lembi te. Soki ya lelo akosala ngo kaka lelo, yango lomoni bavi na bango bamisala bango ezali toujours komata mpona nini? Bayebaki secret ya travail ya makasi, bayebaki secret ya koevite procrastination. Ntango oza na besoin kosala likambo na moment la favorable, sala kaka. Kozela lobi te mpe lobi ezalaka ya biso te. Effort na bango yango esalaki ke bazalaki bavi na bango ezalaki transformé na ba réalisation o ba reva na ba vie na bango, ba réaliser ba grande chose pe ba tiki bilembo. Baïbé ko fixer ba objectif na ba objectif na ba pe ezalaki clair pe ezalaki réalisable en fonction ka ba effort ba tiaki en jeu pour ba réussir. Yango esalaki ke ba réussisaki na nyonso o bazalaki kosala. Ngana yo ndeko, est-ce que lelo toza na ba objectif ya vie na biso, ba rêve ya vie na biso tozali koloba depuis tozali na ba école primaire, toke na ba humanité ti tokomi na ba seo tozwi ba diplôme. Biso tozali na ba rêve na biso ndeko na ngai, yo ndenge ozolanda nga na mokona lelo, ba rêve na yo ezalaki nini mpe okokisi nini? Tozalaka bato ntango ozo établir objectif ya vie na yo, oza na ba rêve ya vie na yo, zala na souci o réaliser yango ndeko na ngai. Ko désespéré te, kozala na kobanga te, kozala na réticence tolobaki ngai age se pousse na komi dala na ba cinquantaine. Ndeko na ngai, mpo ani o se limité. Yo za na cinquantaine, soki nzambe na lola alobaki ke yo ko vivre pendant 120 ans. 120 ans moins cinquantaine oyo oza nango, oza na ba temps ebelo ko ipe ko saba makambu na yo, o sepeli pe na vie po toyebi ke munyoso un jour akolonga na se na moyo, mais tant oza na bomoi, sala oyo ko sala, sala part na yo, on ne sait jamais. Nzambe lola alingaka bato ba travaillaka, alingaka bato bazaka na violence ya ko luka ko travailler, ko réussir na vie. C'est alors ye pa ko ya apesi au coup de pouce, on ne sait jamais, o mati pe atana âge ya ko avancer. Rien n'est trop tard, tu espéreras toujours, tant que toujours vivre espoir ezali. Ngai jour msu naza kotala information na mboko na fanika en États-Unis, ça fait vraiment longtemps na talaka information on metika langa la mutu. Maman moko ya mukolo rêve na ezalaka nini ye fois comme avocate na vie na ye. Maman na a travaillé dur a tangi ti a ko gradué na université, a eu licence na université en tant qu'avocate na âge ya 70 ans. Yango na balaksaki même na information na ba news po etikaki bat babi non courage à maman et pate biso. Maman na tangi na 70 ans a eu diplôme na ye ya avocate pour banda ko défendre batu na communauté daki ba rêve na makoki sa on a âge ya 70 ans biso lo ba 70 ans tala niveau. Maman na nde vraiment azaki vraiment a encourager so maman na ebitelo nya saka na vie nanga a stimuler kinga pesa nga courage na vie ton na tana bi tiens maman on a 70 ans a décidé pas réaliser non c'est que nga na zana na temps wana zena na ba quarantaine maman na 70 ans a eu diplôme. En tout cas, les lokwana et tikenga makas na baki non c'est que na vie espoir faut za tant que zo vivre. Pes na mona ke ba rêve nanga o elinga ko kufa na zaki obligé na réveiller yango pour na santé que il n'est jamais total na vie so oza déterminé o komona ke oza no a mesure ya ko sala ba makambo ebele oyo kana na vie na yo. To hésitaka te ya kosenga conseil, to hésitaka te ya koluka même ba mentor, bato bakoki ko aider biso o ba sali de ya ba makambo biso tolinga ko sala, tokoki ko consulter bango, ba ko pesa biso ba idée, ou soit ko tanga ba livre o ezolo ba makambo yo lingaka na vie et ko aider yo ko sala ba formation, et aussi en cas ba classe amla te. Soko za na volonté o ko sala elon so linko sala, il suffit kaka o se documenter, o s'informer et ko aider yo o atteindre objectif na yo. Bandeko to sala ko ba tata na biso, ba papa na biso ba sali mingi, ba papa na biso ba sali ya minene, ba ninga na ngalo na kola na bango ya bomoi mes amis d'enfance, na piko na molende partout, na réaliser que ba papa na biso nyonso wana nde to ko tambola, ba sala makama minene me ko kama tolobela ba explore ba parents so ba sala te. Nga na vivana ba bana ba professeur minene ya ba campus quoi professeur Moloni, professeur Mandiangu, ba parents o ba sali fierté na biso ba parents ya ba ami nanga d'enfance Clémence na Jolie bazaki ba professeur naza mninga nanga Linda mama Linda papa na yazaki un grand commerçant afandaki na ba intérieur kuna na Équateur atiki ba biloko ebele pona nini a travaillé dur na vie
baninga nanga musu ba mati aza na Charlotte na États-Unis, papa na un grand commerçant, aza famille et puis azaki ami proche ya papa na biso papa azalaki na domaine mo bazali bacommerçant bazali kocollaborer bien eloko esengo nazalaka mwana na bapapa na biso wana bazalaki na jalousie te bazalaki na simplicité bazali kocollaborer kopesa na baide yango wana bazali koatteindre baobjectif nango mpe bazali kokende liboso mpo bazalaki na motema malamu bayebeli motema mabe te bayebeli kobwaka na bambasu te bapoison te donc bapapa na biso bazalaki bato mpenza ya malamu oyo bayebeki vie bayebeli koaider baninga na bango mpe s'améliorer bazalaki na souci ke entre bango bafaire na bango ekende liboso bazala toujours bato ya kopambolama mpe bateyaki biso totanga baklasse tosala koleka bango ngai na on se rappele papa aza koloba bino botanga bosala koleka ngai maintenant bapapa mosusu mpe batanga mingi nde nalobi bapapa na biso bazalaki bapapa professeur papa moloni papa mandiango bazalaki bapapa oyo bautaki na bango mpe bavillage me bayaki chasa batangi baniveau ya likolo mpe bakomi communiquer intelligence wana na communauté na bacampus bazalaki bapapa moko modèle bongo mpona nini biso te bandeko il n'est jamais trop temps tant que tozovivre espoir fo ezala ndeko nanga barêve na yo ezalaki nini oyo yo réalisa te eza trop tard te okoki toujours koréalise yango ozosala course na motu te ozobunda na motu te sala na yo kaka malembe ti un jour nzambe akosala ngolu okoréaliser barêve na yo il suffit kaka otravaillaka en fonction ya eloko yo olingi ozwango vraiment en considération mpona kotravaille nango tous les jours malembe owela lo na motu te okokamwa un jour okoréaliser toujours barêve na yo bandeko langa to désespéré te tolanda mpenza exemple ya baparent na biso mutu moko ta oyebisanga ke parent na ye asali eloko te nazo se rappeler même na parent mpe ya ndeko nanga Gisèle Papa Chiban azaki un grand écrivain na mboka na biso impacté mboka asali makambo minene na mboka na biso baza ba papa o ba bokoli biso ba parents na biso ba parents baninga na biso bazali ba parents na biso na Kinshasa papa ya muninga aza papa na yo ba papa na biso bazaki ba modèle ba papa na biso mususu lokola ba papa Tontolo un grand pasteur oyo aservaki na communauté na biso na église protestante azalaki papa azalaki na sagesse ebele na éloquence asaleli nzambe malamu bazalaki vraiment déterminé baza ba papa oyo basaleli nzambe na makasi na bango nyonso jeunesse na bango mobimba batikaki yango na maboko na nzambe mpe nzambe amemaki bango na élévation mpona nini biso te bandeko mpona nini biso te tokóma bato kaka distraction sur distraction eza mabe te esalaka biso bien elongolaka biso bastress mais ntango osali distraction zala mpe na temps ya kotravaille mpona développement na yo personnel leo tozala baopportunité ebele réseaux sociaux ezomemela biso bainformation oyo eza très positive oyo tokoki koembrasse oyo tokoki kocopier tokoki kotravaille mpo biso mpe s'améliorer dans le quotidien développement personnel na biso eza très important et puis tozala bato tokoatteindre baobjectif nyonso tosukisa na nzela ndeko na nga à partir ya lelo zwa décision ya korecommencer ya kozonga nsima otala lelo ni nakana na salite tina mokona lelo eza trop tard te banda siko na moment oyo ya ko récupérer ba makamno en main au travailler en fonction makambo kanaka na vie au réaliser yango eza possible eza kaka volonté ya kosala nde ko permettre yo au réaliser ba rêve na yo ya banda bomwana to désespéré te totala ka ba exemple ya ba parents na biso o na lobeleli baza ebele ya baninga na biso même bat na ba parents musu na ba quartier na biso baza ebele ba papa basalaki penda makama minene na communauté ba impactaki biso na communauté bazaki ba modèle même beau père na ngai na yo kama sonde mobile na nga betela nga ndenge papa la bango papa Isidore Piuka a travaillé dur papa bokilo na ngai malheureusement la tikel koyeba ete mais azaka un très grand mécanicien azali ko travailler na travaux publics kuna ayebe ko tambusa ba train azaki un grand machiniste azaki un chauffeur ya ba remorque ya makasi ba voiture ya mikemke outroloba te un grand mécanicien soko asimbeli o voiture mba moko voiture no il faut porozonga lango ebongi ba papa Isidore bokilo nanga ba travailler dur na vie bazaki ba modèle pour na bana na communauté azo aider pe na communauté vraiment bazaki ba papa bon ba sali mingi pour na nini biso lelo
toujours marcher en fonction aux parents salité biso tout ça la plus parce que nga na yebi souhait na bango ezaka bongo nga za ko soana papa nga de nature na taka très curieuse na zo vraiment opportunité ko soana papa azala toujours ko sanga bino botanga bo sala mieux pour les kabiso et kozala malamu mais lelo mwana nini asali mieux pour les kabiso ba parents toto boite kaka biso na biso awa tozo bundala kaka kosala mindele bato mosusu bazala babengama mpo baentreprendre c'est pas que bango mosusu fo baentreprendre mais ezala bato mosusu vraiment baya mpo baentreprendre mais bango moko balupa barêve na bango balupa badestine na bango ya vie mais eza trop tard te conscience na yo nde esala mutu na mutu asala examen de conscience atala vie na ye ese nga vraiment nabengama mpo nasalela kaka mindele ou bien nabengama mpo nasala entreprise na nga moko personnel eza mabe te tomona bato ya mboka ebele neti bato lokola bachinois na mboka ya États-Unis chinois presque nyonso aya na mboko asalaka baactivité aza koentreprendre omona bango baza na barestaurant baza na baplace bato basala baplace na bango ya bien bato bakendaka kosomba babiloko na bango ya bachinois basala bamagasin baboutique basala baactivité ya ndenge na ndenge epi bana na bango bakendaka baklasse bango mpe bakendaka baklasse baza bato moko très ambitieux bayebi kosentraider namona ekuti na documentaire moko natalaki bachinois na France bakutana basala mwa organisation na bango moko batiaka $1000 soki bakokisi 100,000 bapesi mutu abanda entreprise oyebi ke etikaki nga na bino non c'est pas vrai donc soki bosangisi bongo bopesi moninga abandi entreprise ntango mutu mosusu akoya bosangiseli mpe mbongo bopesi ye abandi ye mpe ntango mutu mosusu akoya atieli mpe mutu mosusu ado eza lokola mwa likelemba mo mais bazosentraide mpo na nini babanda koentreprendre bango so bakoma na basmall business na bango babusiness moko mike mais bazopesa bandeko na bango coup de pouce bosangisi bopesi mutu abandi business bosangisi bopesi ye mpe baide lo oni akosala ale bolanse na marché akomi kosala business yango oyo omoni communauté chinoise bazaka très épanouie mpo baza kosentraide bandeko tolongolaka motema mabe tolongolaka bamakambo mabe oyo tozala yango ya kotiela bato babouton bapoison babiloko ndenge na ndenge ekomi makasi na communauté na biso biloko wana ezopesa nzambe lokumu te tokoki kosala mieux so tozosolola tozosangana tozopesana baide tokobimisa mpe baentrepreneur ebele na communauté congolaise mpo na nini biso te soki bandeko mosusu basala yango biso mpe tokoki kosala yango mpo na nini biso te tolingana tozala bomoko nde baparent na biso bazalaki ngai nazoyeba papa na ngai na papa kuti na ngai azalaki na lemba wana papa ya ndeko na ngai Dani Nyati oyo azali cousin na ngai ami na ngai d'enfance tokoli vraiment ensemble baparent na biso bango bale bazalaki bacommerçant bazalaki vraiment soudé so omoni bango nde bazalaki kotambola kopesana baide kotravaille ensemble yango wana bazalaki prospère bapambolamaki mpo na nini biso te bandeko na ye na esprit ya bien bandeko langa na ke esprit tolingaka bato basepanui toza bata mitema mabe te tolingaka bato bakende liboso so bacommunauté mosusu bazosala yango biso bacongolais tokosala yango vraiment tolingana moko na moko réfléchir zongaka na image ya parent na yo zongaka na image ya baparent na yo ndenge bakolisaki yo na ndako opesanga raison makambo na ye koloba lelo c'est vrai tolobela yango te de temps na temps mais so ezalaki sujet moto bandaka kolobela yango depuis kala peut-être mpe lingo yo kosunga biso tonga tobimisa baide ebele ntango tozali no bajeune fan tobala nde tosala mpe makambo ebele to ignoraka image ya malamu oyo baparent batikela biso mais ezalaki important tolobelaka yango to éviter koprocrastiner procrastination ezali nini olingo osala likambo olobi te lelo nalembi na osala ngo kaka alobi te elobi ezalaka ya biso te ntango ozala makasi ndeko na nga sala oyo okoki kosala on ne sait jamais yango na peut-être mpe koomema na prospérité tobangaka prospérité te ezalaka ya biso nzambe apesa biso abaki je voudrais que vous prospérez à tous égards et que vous soyez en bonne santé comme prospère l'état de vos âmes bande onazo prêcher bino te me nazomemela bino message ya positif mindset makanisi na bino eza vraiment très positif pour bo réussir réussite ezala maboko na biso moko eza na pouvoir ya langue na biso so to déclarer tozotiango na misala tofournir baeffort nyonso ya nzoto na biso mpona koatteindre barêve baobjectif na biso tomona ke tokosimba mapamboli mpe tokozala bato bakopambolama communauté congolaise ekokende liboso pourquoi pas eza possible tout est possible à celui qui croit tondima mpe tokomona vraiment na bandeko nyonso oyo balandi na mokolo na lelo surtout baami d'enfance na nga oyo na cité baparent na bango nazali vraiment na posa na réveiller conscience na biso nyonso même baoyo na cité te mais dans baparent ebele
travailler dur vraiment na na posa ko réveiller conscience ya bandeko nyonso pona ete biso pe attend que bilenge to bimina ba parents basali makama minene to telema to rebâtir ba vie na biso to organiser ba vie na biso pour un jour tozala bato bakopambola mape mokili emona ete toza kocontribuer na épanouissement ya communauté na ndenge ya malamu. En tout cas bisika bozali nalobi que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse K Express TV. Bobo sanate na se ya video oyo alingaka kimia oyo asepeli vraiment na message ya lelo ya épanouissement ya kolanda ya ba secret ya ba parents na biso akoma shalom na se ya video bande pona ba ke toza ensemble oyo aza pe na besoin ya soutien aza na besoin ya conseil aza na besoin ya ba idée na lobaki bo hésiter te bande kolanga to solo la capoto sungala. Je suis là pour vous. K Express est là pour vous. Bo hésiter te bo contacter nga email langa boyebi ba livre pe ezali naza na livre o ezali surtout eko aider batu makasi surtout ba mama ko somba otanya ngona papa eza mabete ezali titalongo ezali mesdames investissez en vous. Investissez en vous et développez votre pouvoir personnel. Wana ezolobela makambo kitoko eko aider biso to changer ba routine na vie na biso, to changer vie na biso pour to s'épanouir, to s'améliorer dans les quotidiens. En tout cas, Nzamba Pambola, on se revoit prochainement. Merci, à plus.